bakwesi mokonzi na bango kwesi alors bino nyonso faut botika na teni musensi abanyi kolongola teni ya la police batika na teni civile bazwi ba arme bagumbi ba arme bazotiango na bateni batiango na ba sac ya bakoma à l'école d'autres pousse mo mokeli boso tellement na banyo ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Salut chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Oui, c'est bien moi votre humble Prudence Ngimbe, la petite osible à la taille acceptable, autrement dit original. Oui, Yabiso Podcast TV et sa chaîne de référence et puis ça bino toujours d'informations vraies, informations réelles. Et to zongi ici sur ma belle à Tchangu, auto zalaki avant-hier pour na grève, il y a ba chauffeur pour gréver 3 jours. Mais tout le monde c'est pour cela il y a ce podcast TV et Tikali Simate et Kiti Bongo dans le district ya Tchangu, précisément dans la commune de Ndjili. Tout ça Bongo vraiment na Sainte-Thérèse. Si vous voyez bien derrière moi au virage ya Sainte-Thérèse, donc on dirait outil quartier 1 on dirait oyo yango ezokende ti na cimetière ya Kimboncheke. Maintenant biso to za na virage to yeto lobela likambo etali tracasserie to yebi na bango ki tracasserie dili to ezoko to yeka to yeba solution nini oyo bango bazui parce que babaki 3 jours mais du coup to monde moko jours bazongi on a ligne alors to solamuke na ba chauffeur ya ba moto to solamuke na ba chauffeur ya mituka ainsi que ba passager poto yeba est-ce que bazoli bango solution ou pas et puis eza na insécurité moko ezo salama eza na insécurité moko ya makasi na commune ya Ndjili. Ndeka toza na Sainte-Thérèse awa eza na 2 victimes ya mukolo ya samedi ba enlevaki bango baza ba cambiste déjà moko ba signaler ngaza liboso nanga bon mona tout de suite to solana mo muke po boyeba o nini et c'est pas ça qui mukolo ya samedi en tout cas insécurité eza makasi na commune ya Ndjili yango na kota bongo te sans que na pesa mbote nanga epa mes boss tel que mon boss Yannick Malundama ainsi que mon boss Ronnie, le boss live. Na pesi bino ba mbote bisika bozali. Pourquoi pas à maman Laura Chou, maman Oumia na ngwende na yo. Na saluer Michel Mbanzani babi yonde misapi ankolo, les grands pêtres na kati ya Ndjili. Merci beaucoup et à suivre. Je vais va commentaire koyo kapé intervention ya ba passagère. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Comment na makoma, maître makoma. Maître makoma ya maître ya boxe, judo, garder sauvage, Mukumbusu. Ah, Mukumbusu. Merci beaucoup, maître Makoma. Et tout le monde aux passagers, aux leka, na Sainte-Thérèse. Tout le monde sur la moi, Mukeli, comme tu tracasserie, il y a des chauffeurs et puis insécurité dans la commune Nabino Yandjili. Puisque il y a 2 victimes, moi, on a la samedi, ban levaille, bango, bapotel, bango, bambongo, bakena boire, bango, qui ngase na souka. Et puis tracasserie, makasi na ngamba ba chauffeur. Kokanga bango bazo basute unité nini ya police kokanga bango bureau de aya kangi babi kutuna croix rouge azokanga bango donc ngapene na ngabona kokibi na kie na ngapena kangi bango selon makasi nanga et babaki ba grever 3 jours mais to moni du coup comme mukolo moko ba grever deuxième jour ba koti na ligne to éviter ce que ba résoudre kana bango to numéro ko sa moi commentaire moké. Bon merci vraiment na quel côté ya ba chauffeur. Dès que ba bête l'isolo sambolé que non lundi ba ça grève ba gréver lundi mardi mercredi pendant 3 jours ba gréver na una côté douce ba ko kana bango te ba chauffeur ba ko kanza ba to 10 jours ba ko rater oh na l'amour ipe na lundi on a tongo fait 4 heures na ina tellement ba chose moto ba bimate mo ba bimipete ma bango no pesa ma na bala moto ba moto ma banga na mutu mo ya ina na ku feel spinte na la ti biling ti la moto ti dokolo ba tu même moto moko wana ba moto ba mai banga ba ya population ba tu ba banga ba mitu kana zongaki moto ba tumaki yango donc pour moi mukela virage na biso ya Sainte-Thérèse ya station Sainte-Thérèse que na virage na route ya Kimbanseke ba ti ba pina ase musala esalama na yo pouza ti dépend école likia on a te ose musala esala na ndela no mufuma là on comprend te ba chauffeur ba ça grève ba on journée ba ça la solution et va arriver ba policier o ya commune
ya commune baye ya mawa no kanga siko ba chauffeur oh bino boka ba chauffeur ki maté bon ça moi pour comprendre bon mona clarté pour qui mélane tinini OK bali ya biso mona bi oh c'est bon ça grave moi lo yenge ngai pesi ngakana nyonso wana nazonga na vraiment parler nazongi parler na lali parler na lali na parler na lamuki pour esi na langi nazongi lisota o mitu pe bi pe raté ti soir mais ben 3 jours deuxième jour na tongo na ta o mitu ba e ban non osala e ban ni osala si on a ba des solutions ni bazui ta série ya oyo ba chauffeur sali grève mingi eza pona ba policier pour un policier pour un policier ako simba policier tiki siat tu aye azo simi pince atobola banani ba chauffeur ba pine est-ce que na sens roulage na nzela ba tsa roulage pona musane ya nini pona mituka te na ntapartia nzela ti ala na mituka za des fois plaque boy mamotali quand je suis policier aussi la siat abimi na ya tem na nzela roulage na nzela sur impact te pour un saut d'hôtel la route bokasa ça ndokuna roulage sur impact c'est quoi un policier bien la pince toi penser la pince wa bazong sango ba ingénieur ba électricien na mécanicien ça ya bangonde ba bazo ba siège ba siya minduki na bango vraiment bala ne eso motali su ya crime eso kota su na mboka makasi po crime koti makasi selon les autres ma motali belé to ka nzela oyo ya biso ya bandundu awa bandeko ya ba ko na mentao ba ko to maluku pourquoi ba ke bunda na ba sanga na ba sanga ba nyonso ba ko bunda na bango keno ba bunda na biso ba chauffeur pour na ba transport ba bande ba sa moi mkie pour na ministre ya kini na yoka beko na ministre na le maye la le sage aseni akata ki peste na abimisa ya 30 jours na kata ki yango parce que tata 2 semaines te akati yango po no c'est likolo yoki ngome yoki ba kata yi akata ki yango avant comment mais ministre oya longwa ki wana ministre alongwa ki akela ba nyongo ya patron belé ngai patron na ngai anyonga patron na ngai on a vérité ya document pendant to kosa mbongo document to pesa mbongo jusqu'à présent notre soité et l'équipe a né sauté de bané on attend et sauté de bané so oya oyo nini mukanda autorisation de transport contrôle technique et bimara et la année mobimba année aussi la git aussi ministre oyo année 2023 exercice 2023 jusqu'à présent to kosa sur la demande bon on a biso pour la mikanda tous ont l'invitation donc même bimate oh pendant 5 tous ont l'invitation donc même so bimate vraiment patron na wikana c'est que donc même bimate d'après cette invitation on a l'invitation contrôler à chaque contrôler les transports oya a tout le documenté ba pesa invitation na fourier boy na cibicé na kelo pesa ko tie mon document o tie invitation ya be ya ngote d'habiter soyi to sa bosa musala ngondenge ni musala siko na nyonso wana papa maître na nyonso wana pour la sécurité zo sama na ville qui ça précisément na commune ya Njili et puis na matracasserie ba chef ni ngo koloba na gouvernement ainsi que ba konzamboka na biso. Bon, côté il y a criminalité oyo to mettre le solo et tali la ville de Kinshasa et ça a été Njili ga et ça partout na so ka yo ka ngo papa na ngai ba konzamboka botano likambo pa bote melango ngai on est singa na temi boye na zata budget ya $500 ote na parler to na banki dans la ligne c'est mon na banki ni na mon na banki te au moins na bon maman bon na mkie na parler au moins na suka na $100 et mo 80 000 francs 70 000 francs on a 70 000 francs bandeko oyo ba luka mbongo oyo ndenga be ngalo mo ndenga bien ba bo manga vraiment ba lever ngai ba corriger ngai ba peta munduki ba tia ma kata machete bona komi ba ozo bona ngai ba konzina biso tellement likamu oyo to vraiment na suka ditoro te to bote super de sacrifice ya bango ba luka se ne na zo ibate dans un temps dans un moment na zo comprendre ngango mate to na suka to tini so bona bino se bo ko ngango te bo pesa biso sko mais c'est aller aussi biso population pour te revendiquer déjà merci beaucoup papa merci beaucoup. Oui,
et si quand toujours que ne bon on a mon papa. Ah, papa Boinae, papa Abazana Maloba Lobate. Merci beaucoup, on a toujours Tamboula Kaka. Donc, mon pende comme sous à mon bali. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, comme bonani. Trésor. Papa, trésor, tout le monde peut les canaillots. Mais comme qui aussi un commentaire sur bah, insécurité au Eza, dans la ville de Kinshasa, topé dans la commune Yabino Yanjili, ainsi que tracasserie à chauffeur. Tu y habites baba qui 3 jours au grévé. À celle qui jour mort du coup babimi ba continue en ligne. Tu y habites ba une solution ton dengeni. Et puis ça la commentaire moi pour l'insécurité. Merci pour la parole. Oui, premièrement, on va pour l'insécurité, pour la tracasserie à chauffeur. Et là comme ça au moins la peine. Admin nzela au camion. Merci ba militaire ba ça ba menacer ba nzela. Au moins la PP, admin prince na Bokassa wana. À ça tracasserie, merci ba policier ba tracasser ba. Et ça bien été. Batiki la roulage boulevard ça me ba chauffeur. Ba zo peine batiki ça me ça quand policier ou faux policier. PPP ça me ça na yi. Deuxième mission à transport. Qualité ya ba agent na ya transport bazo ye balaté. Tout le monde a mis le papa, na coupé dans la gomme, azo kanga ba chauffeur. Et là on a sens. Troisième ça ba chauffeur baza batambawa. Ba moulé que lundi ba sala quitter et déjà ba la population passe. C'est pas comme ça 3 jours il y a férié tu vas même avec la population. Pour l'état ça n'a rien avec les populations. Et année bizarre ba c'était pour la population. Comment dit donc l'état ça n'a rien. Nous de la population on a Zandu na Gambela. Donc l'état avec sa batunaye batika biso à l'est ça les populations. On va commencer na eloko mon côté. Deuxième ça insécurité ça dans Chili awa. Nous en disant au côté partout commune les alliés. Mais quand on ça resika wana le ba l'évacuer samedi na mon bébé qui a payé 15 000. C'est 4 millions de francs congolais a payé 15 000 francs sur ma Kibu. Donc ça passe l'état a ça musala o ekokina ye. Président de la République a fumé la mission ça ba te belo baza batou a été mais il y a travaillé dans bango. Donc a fumé la mission azamayele. Musala ba souté policier PP à Rosala Nini, PM à Rosala Nini. To roulage à Rosala Nini. Na croix rouge comme on kanga ba. Tu vas comme la boulevard, tu vas comme la Lumumba, tu vas comme la Bokassa, tu vas comme la Gambela. Donc moi ça sous ça les athées donc. Na nyonso wana nini ngo koloba na gouvernement pour la makambo nyonso. Ba aider président de la République, ba aider président azamutu oyo azama rebela ko ça pour na mboka oyo. Bango ne bazo pesa ye passe. Donc ba sunga président na biso, quand au moins na yeto okende liboso. Ba za mutia malamu. Ba chamongo liboso te bolingo. Bolingo ya mboka neza liboso. Donc on va koloba ngo pour la pays. OK, merci beaucoup papa. Et toujours pour ça déjà tokende ko solama mukie na victime oyo akutamaki na makambo wana samedi o banleva ki ye moko victime penza aza sur le terrain nde toujours avancer toujours kende verrier toyeba en tout cas ezaki ndenge nini parce que biso toujours kaka banleva ki me muta vivaki makambo ngo muta vivaki événement ngo eza nde ye c'est alors toujours pousse na pembe na ye pona koyoka nini ngo ye akoloba. Bonjour. Oui, tu avances déjà vers victime donc victime ye moko aza awa parce que biso to vivre qui événement côté le roi de FCM que y a biso podcast TV et puis ça toujours information vraie mais information réelle y a on to quitter sur le terrain la raison pour laquelle te pousse ni permet na yemo ko victime à ko expliquer ndenge yango ezalaki. Papa kombo nani? Kombo Moïse. Papa Moïse et ba biso que yondo za victime ya makambo eleka ki samedi mais quand on talisa vraiment balandi na biso nyonso ya biso podcast ainsi que bâtonner personnes partout dans le monde et c'est pas ça qui ndenge nini et ça qui ndenge banda qui ndenge nini pour se retrouver aux ana kuna na Kinshasa na suka bon ezalaki bonga na vandaki na mesa na autres d'abord musala nyo salaka na change kambo na za cambiste na center tu comprends bien mesa on est mesa na yo ouais eza mesa na ngai ouais na vandaki un certain samedi semaine passée na 19h na zo travailler na monaka 2 personnes sprinter et telemi liboso nanga 2 personnes bakiti ayebisa ngai que non oza interpellé ngabi interpellé par qui et pourquoi où est votre convocation que vous m'avez quand même amené pour me signifier que non je suis interpellé où oh non kanga biloko no zombo no chana kati ya market tokende kuna mokonzi aza na posa na kuna ngabi non ngana ko kende bongo to sans convocation
interpellation bato bayaki oza interpellé bazalaki en tenue civile to na tenue ya bapolicier oyo mosusu bazalaki na tenue civile mosusu bazalaki na tenue ya la police. Interpellation basali yango wapi oyo soi-disant na mabanga natuni bango na problème nini ono yo moko okende koyebela yango kuna mabita ngai nakokende ndenge wana te par là nazwi kiti navandelaki nazongisi nsima moko na bango akei na droite na nga wana ezalaki na heure nini eyaki 19h to 20h 19h oui moko mopanzi na ngai ya droite moko aleki boye mpo basesi nga batombola ngai par force na mbongo nazalaki nango na franc na dollar mpo baboka ngai na mutuka nameki kobunda na bango kobende distance moko ya molai longwa liboso ya total tina deuxième maison ya techno oyo eza na gauche na nga assistante ezalaki te tema bazalaki 2 personnes bakangi nga ti événement nyonso ezosalama bapolisier koto bazalaki te to bagarde bazalaki te to ndeni bon aucune intervention ezalaki te aucune intervention ntango peti na ngai na droite na ngai champion Makabi atuni bango ke bakokanga mutu boye te soit bayelaki mandat d'amener to ndeni ni mandat d'arrêt ni mandat d'amener peti na ngai atuni bango bakokanga mokolo boye mutu boye te fo boyebisa biso motif nini bokangela masako makambo etali yo te yo sala makambo na yo biso toyeli nde yo toyeli yo te par là nde na bandi kobundisa bango tokende bango mwa distance moko ya molai intervention ezalaki te baprakaki peti na ngai champion Makabi arme moyen pusa na pembeni na nga ezalaki te champion Makabi nde nani papa Makabi ye wana azoteka bana tina nde bazwi nga bakosi nga na sprinter babandi koligote nga baligote ngai bunzami za mutu na bunzami mutu na bunzami bamemi ngai ti leka aéroport bakeo bwaka mbase na manduki na kati kuna nayokuta bapolisier bien armé na oyo azalaki commanditaire mutu azalaki commandant na bango ya opération amukuse bopembe na mpana basi bazalaki mpe na kati ya pembe babomba bilongi balati bateni ya la police tant toleki aéroport topusani toleki fo bank topusani toleki arrêt CCT mwa liboso kuna nde bakwesi mokonzi na bango akwesi alobi bino nyonso tu fo botika na teni musenzi babandi kolongola teni ya la police batika na teni civile bazwi baarme bagumbi baarme bazotya yango na bateni batya yango na basaki ya bakoma l'école nde topusa mwa moke liboso telema na banyo olelaka mokonzi wana le blanc nde alobi bo atelemisi sprinter alobi bo desere ye bafongoli nga mpe basinga bafongoli nga basinga bino zalaka kimia toyeba place ni tokende bwaka nde bakende bwaka ngai na chose zalaka kimia basinga zala kimia nde babandi koverifie mbongo na nga moko ya bafroi na badollar na miso na nga moko nazotala boye kesiere na bango mwana mwasi bakomi okowelela mbongo na nga leo ekoya azalaki à peu près combien de personnes azalaki 10 personnes azalaki 10 personnes plus chauffeur na receveur bavandisaki ye na suka bango bazoopere kaka bazoopere ezoelekela ngai na bakeche ezosala opération parce que na comprendre bien sprinter wana ezalaki nango ya bato esala nango transport ale bango bakangi yango na otage bazwi receveur bavandi na suka oyo azala komema nde ezalaki chauffeur ya bango to chauffeur ka ya mutuka wana oyo chauffeur ya mutuka wana nde ezalaki bongo selo nde namonelaki bango sikoyo basalaka nde so bakangi mutuka ndenge wana pendant journée mobimba ti pokwa bafutaka kosi nani epa chauffeur po amema mbongo versement na nani epa patron na ye ezoelekela nga mingi na mboka boye mboka munene boye toza misala eza te esukaki ndeni babwakelaki yo wapi babwakelanga kote ya lubwaku bon leka fo bank leka RCCT na mikondo leka mikondo nde kote bakende kobwakela ngai babetaki yo te kobeta babetaki nga te nde bapresentaki nga nani ya munduki awa mpo namoni ona bapota banini bapota eza oyo nde baligotaki nga sukasuka na ata bayi bakisanga nde bafungoli ngai nde natikali na bapota boye naza victime ya makambo naza kambiste na Saint-Thérèse naza victime ya enlèvement. Ok, sikoyo na nyonso wana nde baenlevaki yo bakendaki na yo puisque nzambe kaka azwa lokumu parce que nde bakendaki na bomaka mpe koboma yo vi mpe suki nayebi te sikoyo nini yango koloba na bato nyonso bazwa na biso partout dans le monde ainsi que gouvernement ya mboka na biso parce que balobaki bauti koannonce eloko moko baketch tomata te totolanda information yango tomata baketch te sikoyo ntango tomati baketch te tokima na basprinter sikoyo basprinter yango su ekomi boye alors nayebi te message noko olance na gouvernement mboka na biso ekozala neti nini gouvernement mboka na biso mpo na nga
tout cas toza sous insécurité ya makasi même na kotambola pona ba enlèvement tokomi kokima kutu na ba mituka na ba kecha ngo tokomi kobanga na ba sprint to banda kobanga lisusu siko to banda mituka nini to kobanda kotambola na nini to kosala nini to débrouiller na misala nini ya malonga eza na mboka quant à vous na ba coin stratégique ya ba Carrefour faut bien ba société de la wana et cause de l'opération yango ezo salema mais société ba mona que non likambo ezo salema ba ki maté faut ba affronter eza musalo bango ba pona la police eza uniquement pona kosunga ko sécuriser peuple na ba bien ya peuple siko to sala musala nini o to ko bando ko sala pona rolesa bana ngaba kiminga na mbongo ebele ya ba fwa bon ça combien à peu près il y a $2500 de babotola $2500 vraiment c'est regrettable puisque les appels ba côté misusu ba société zali moment événement so sala maka à 0 mètre na société ba policier ni réaction et loroté n'imito ko lo bani to ko lo ba wana ezaka ba za ba policier moko corrompu net o salema na nani na éléphant bleu ba policier nyonso tout na société bazali déjà sous kwiti à chaque fois à tout moment sur l'opération na ba criminel les autres salema baza toujours soutenir à la police même par exemple le événement moko le gars qui la fois passé na ba mois écoulé na éléphant bleu na 7 to kuti ba policier nyonso tout ba si ba corrompre bango à 0 mètre na bureau d'échange ba meli ba gene ba mena ba lotoko balali ba pongina opération de salemi et sili ba yakola musa bango ba taxa bango mais bango ba uti ko buka wa ba braquer ba arme ba boto bango mbongo ba kei musalo boyaki ko sala ka yango et les kana ngo sous coulisses tozo comprendre te na mboka ngo l'état azali soki ba carmer peut-être ata ba criminel yango solution moko malongo to yoka ke no ba battre bango ou soit ba bombi bango ou soit ba tini bango même atani ba ikafela to yoka te suka na to mona bango bango na bazo tambola ba komi ko tambola soki l'état eza na mboko oyi bozo en tout cas bolinga pe to betel bino maboko pona sécurité na mboka sécurité des athées yo peuple congolais zala mayel na tambola na yo yeba ni ko kata pe misala soko bimi omonika ka no eleki lala me matapla ata wapi ata na nani bisiko kendaki lala kuna poso zongi na nzela bokuta na kana bakuluna bokuta na ba policier yo kasi baza ba policier bako sécuriser yo bako botolo biloko nyo to oza nango o trepe mboko pamba ata okayi ko funda solution ezala kana ngo te siko l'état nini yo gouvernement bozo le biso makambo en charge na ba Carrefour nyonso tout to zana poso bocha ba souciat nande mani basala ba sada to kozala kaka boy tu wana ba crime comme sous plus o ngaza kina ngopona koloba nde yango wana. OK, merci beaucoup en tout cas eza pasi pe eza mawa pona yoka makamba boy papa aza victime ya makambo elekelaki samedi yenda expliquer biso malamu mingi parce que yenda azaki témoin oculaire yem ta vivra ki ba événement wana en tout cas eza pasi pe mawa pona minute kuluna zo yebana te police zo yebana te bango nyos ba komika en tenue militaire alors où irons-nous tozo kende wapi yango bana mboka bazo lancer message moko na bakonza mboka gouvernement en tout cas talela biso likambo oyo tozo ebate boti ko lancer message moko awa ke na ba catch to mata soute siko événement c'est qui papa sa victime et c'est qui na catch te ezaki na minibus alors to mata sou mituka te to sala nini to pe to mata pe moto pe bazo lever bat na ba moto to bando tembo makolo ndeti ko ngwanjila si na ville et ça passe alors l'état vraiment peuple congolais azolela peuple congolais azo souffrir yango to senga na bakonza mboka bo lukela biso solution ba société ça ba 0 mètre na ba place ba événement zo salama na ba place ba crime zo salama mais sans intervention bazo intervenir te bazo occuper te yango tozo tambola pona ko ba intervention ya bato mususu tout le monde peut papa bonjour papa bonjour papa kombo nani nga papa Thomas oui papa Thomas mais quand on fait intervention moké par rapport à la crime aux ça manangeli insécurité aux na ville à Kinshasa et puis la commune na bino yanjili mais quand on benon pour na crime et insécurité insécurité ça totale je dis bien insécurité totale comment expliquer na grand Carrefour neti Sainte Thérèse baloba que za na kimia banini mais c'est pas vrai moi na nenga vandaki boye véhicule yepé télémi juillet kenaye pendant que ba gardien bazalia wala ya la police banini moto moko intervenir te eza pasi mingi eza mawa la police wa piller
Donc senga siko ye moko bunda to nini te bongo te. Bongo te. Donc quand même na ba konja la police ça ya minene. Ba mekana no ko jwa solution, ba mekana ko trouver solution na likambo yo. Po to komi même ko banga ko tambola. To se ba sute to tambola wapi. Balobi ba to la se message moko na mingi tawa. Je sais pas so yo ka tango. To matra ba ketchite, to luka ba minibus. Siko événement semeli recevoir au soronani azandenge nini chauffeur andenge nini. Est-ce to za leto soko leur eleki. O luka yo ba wana nani a okumba to nini. Koulou n'est pas idée que Koulou a joué banaté, policiers joué banaté parce que bango nyo sont tenus militaires. Où irons-nous? Tu habites ce message c'est na gouvernement mboka na biso. Ah non. Message kana on a koki koloba yango yo na koki ko senga na ba konja mboka vraiment va trouver solution. Va trouver solution parce que eza grave, insécurité eza totale. O bana basi ba koti na kati ya makambo ba komi ba bombi ba nini ba kangi kagula bombi suki mwana mwasi akomo simba arme akomi yezo azo commandité olandela epe mwana za policière te na criminel ba mibali na bango nde ba criminel ba komo memana basi muto royal liboso après ba yo kotani non boyete hein mokonzi la police vraiment aluka asala tout asisa makambo yo. Okay, merci beaucoup papa, merci pour le message. Oui, je ne suis pas victime à samedi. Maloba omoso na ina bakisa ezaboyi. Ona moninga nanga petit nanga dans la mopazi nanga ya gauche merveille. Tant aussi si musala c'était le vendredi. Il y a semaine kawana onga na kutana nango na ku. Azui moto, azo ebete na simana ye basa nini bazo fileye. Bazo file motongo elandi bango mbango eleki bango tango eleki bango ayesi peta moto abina monine bato bazawi ya na simana biso balande biso na moto ba filenga bon peta moto a diminuer vitesse bango pe ba diminuer vitesse kokota bakota na veni biska vandaka ale ba rapidité ba landi pe nani petit na sima ko telem se kazo telem se moto po kota na lupango epana ye biska vandaka ba serre na moto ba kwese na moto na bango babanyola na sima o bazaki na ngamu ya lupango mususu bayamba na moko bien armé na ba arme ba braquer ba arme bitumbe bandi tango azobwaka wana vendredi tango azobwaka market ya mbongo croyant que market ya mbongo ekoti na lupango ekotaki na lupango to ekoyi kaka na porte ndako epana ye c'était les mêmes personnes ou comment? On ne sait jamais parce que Salemi, il y a Salemi vendredi, il y a rien au Salamapé, j'ai une samedi. Il y a un autre comme ça, ils ont toujours pas même élément on a. Dia basali petit au ba botole mbongo, ba pe awa pe ba brakenga ba arme, ba botoli ngamba ba lève kutu. Siko juste sécurité ngona mboka tout to kayeme matana letango. Bozo samba na bato ndengwana. Suka na mbobi misa bango. Siko to kende wapi justice ni to ko kende sikoyo ko funda bato ndengwana. Ya nzambe pe umela mais ya bino l'état. Faut bato wana ba subir ba conséquences. Pourquoi tu ba niveau abo? Au moins peut-être à justice to na bokangi bango. Ba corrompre bino bo libérer bango. Siko be événement o salamaki à vendredi na samedi. Batindele ko ba élément te ba na quatre vérification. Ba yakata mutu moko yakina na quatre vérification wa azate. Azate na petit na ngaza mopanzi à cause de ata maloba. Oui papa, bonjour. Bonjour. Bonne année. Aristote. Papa Aristote, mais quand on reçoit moi commentaire sur ça parce que biso to yebi ke ceux qui crime bien événement moi uto sala ma bien té quand même social tout sorte ba siat et tu n'as quand même élément pour na cadre vérification. Ba mais comme qui ko vérifier ba yeba et là on dit non et c'est pas ça que ça qui ndengeni pour na Hollande là. Mais quand on reçoit commentaire penza donc même moi-même je manque même des mots à dire. Biso na ba succès na biso a neti ya jili awa to ebise so to rolo bandeti ni na ba succès biso njili na pesi ba king la ta population et comment on va parking on va bomba mituka ba muta king la ni mutuka ka king la biso population bazo tika ba siat ba souciat ba parvenir ko bima ko kesala musala ba PCR ba salaka ba rouler ko kanga ba moto ko kanga ba mituka wa eza rôle na bango kututé alors je sais pas ceux qui peuvent vraiment nini pour makambo wana tu te monde ba crime comme belé moi je pense que c'est à cause de ça bazo libérer bazo tika ba souciat pour ma bima na ba prince ba ça ba tracasserie na mituka o eza kutu rôle na bango té alors je sais pas na place on ba ko ba netine
apesa na eloko aloba te leta ye moko azwaka asala mosala na ye mpo toloba tolemba donc mosala moko te oyo aya basala a balandelaka biso a eloko moko te donc na so eloko aloba te en tout cas eza mpasi mpe mawa komona baye babrake motu moko boye arme baenleve bake na ye la police ekiti te baelema baye te basala meme baenquête mpo baluka koyeba maka anefisi ata baolandela te mais nefiska enquête sa pamba bayeba quand même ezalaki ndeni baye te mais motu babotoli ye $2500 non c'est pas possible où irons-nous tokende wapi na makambo ya boye okende basiete boye moto aza te okende basosiete boye moto aza te bango nyonso babandone baposte na bango babimi na baprince mpo na yango sa tracasserie na mituka mpo babotolaka bakonteka bamoto baye na batournevis le roi baélectricien batobolaka bapina bamituka non c'est pas possible ce n'est pas possible ekoki tokende boye ti wapi sikoyo bato nyonso basimba bamachete bakoma bakuluna papa azotika ndako na ye pour obtenir de quoi survivre na famille na ye alebino boye bozwi mbongo ebele boke sans intervention même ya la police mosala na bango eza nini yango bana mboka baolancer message epai ya gouvernement en tout cas botalela biso situation oyo bana mboka babiso botaleli bango situation oyo te bango mpe bakotelema bakorevendique parce que bana mboka bakokufa kaka boye lokwa baniama sans intervention ekomi oyo kuna babomi na ntango babomi na mindi babomi na pokwa où irons-nous police rôle no eza nini tika PCR asala mosala na ye garde bandi na yo biso debi la police policier aza wana mpona kotia ordre mais lelo policier akomi wana mpona kotia désordre sens contraire toyebi te tosala nini tokende wapi c'est pour cela ya biso podcast TV toza vraiment na mabele ya tiango précisément na Sainte-Thérèse mpona kozwa mbela ya bato koyoka moko nsima na mosusu intervention na bango merci beaucoup bonjour papa bonjour maman papa kombo nani kombo na Gédéon. Oui, papa, j'ai d'ailleurs toujours motocycliste, non? Oui, tout le monde a le moto, mais comme on fait intervention, puisque bino nyonso ba chauffeur, boba qui fait beau gréver lundi, mardi, mercredi. Lundi, tout le monde qui bin bata moto bazaki bata mituka ata moko bazaki te. Et du coup, mardi bango nyonso ba continuer na ligne. To yebite. Problème à tracasserie na bino. O ezaki ke police a yakangi bino, bureau da yakangi bino, o baza même pas na droit. Alors to yebite, ba résoudre problème na bino to ndenge nini. Bon, on va résoudre le problème. Tu vas pas si tu as travaillé pendant 10 jours. Total la bangote. Pour ce 10 jours, qui sont pas tracasser, pas bim pour pas y biso. Tu as greffé na biso dissous. Tu as pendant 10 jours. Tracasser ça, les sous, tu vas travailler à l'aise. Bon, pour le moment, tout le monde peut dire comme il peut aller. Bazate, même si l'agent et transport, bazan n'a pas même pas kangaté. Tu es évité. Après 10 jours, et là on y n'est pas. Les problèmes sont là. Siko par rapport à ma camarade ba tracasserie des salama na habité unité ni ya police oza na droit ya simba bino na cas ya infraction mais oui batika police nationale PCR ndem takoya tunio carte rose tunio permis coûte ça la raté carte rose plaque mais basenga biso na biso qui était carte d'identification ebimi tozoye baté carte yango ni bon ba plaque to sombaki identification pour mango wana mais toye baté so bino chez na carte rose nyonso ezali mama nana ngo yango na poche donc nyonso ezali o basenga biso nyonso takuba quittance chaque jour 500 francs carte rose yango marqué na mboka na biso permis coûte bakipa yango esute mais permis akala banespira si lelo to nango ozongi so na mukanda ba commerce communal basele so ba mukanda moko don to yebi kutu te atoza na babakisi su mususu 15 000 francs toyeba te tokende wapi mama po oyo na fiche d'identification maintenant da besoin numéro matricule na ya plaque identification po mbango wana siko oyo su ya nini bazo yela biso siko ti batikili bino 10 jours bon travailler sans tracasserie bon travailler kitoko siko après 10 jours et après ni nango au salama ba promettre bino nini après 10 jours bon ba pesi biso ka 10 jours to sala po so na 10 jours wana soki ba bimi to greffer na biso kaka wana yeba ni nango déjà mais pourquoi faut pas passer bino 10 jours pourquoi pas résoudre ma maman pour libérer là mais ma pesi bino 10 jours pourquoi 10 jours c'est l'information to zi otolandi ba pesi biso ka 10 jours to travailler na bongo bango mo ba yebi ba précaution ba ozwa siko nini nango ko loba na gouvernement mboka na biso ainsi que tout le monde bazo na biso partout dans le monde ni nango ko loba sur ça après 10 jours message ni ko lancer après 10 jours so to zongi pena sima na moment ya kala ba tracasserie o ezalaka te PCR comme tando sa musala na ye
batikaka PCR asala musala na ye ndenge bandako osala kala baunité wana ebimi bavanda kaka bavanda PCR azongela musala na ye. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. En tout cas, motocycliste balobi bapesi bango 10 jours. Je sais pas, ezaka pona bata moto, to pona bata mituka. To koyo rapé intervention, ya bata mituka. Est-ce que bango bapesi bango 10 jours? Et puis to linga to yeba. Après 10 jours, et ozala nini? Nini yango ya pourquoi 10 jours? En tout cas, félicitations à Bakonzambo Kanabiso. Côté, on a vraiment coup de chapeau parce que Botiki Bango Kimia, Basala Moussala. Moussala Penza et Monani. Alors, maintenant, il y a après 10 jours. Et aux Nini, point d'interrogation. Merci beaucoup. Et on a toujours, toujours, motocycliste, Nini, Bakosa l'intervention. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Papa, comment on a? Comment on a Kitoko disque d'or. Kitoko, ça peut Kitoko, Ebi. Ouais. En tout cas, mais comme on reçoit l'intervention, parce que Baba qui 3 jours grève, lundi, mardi, mercredi. Mais du coup, ma grève comme Kolomoko, deuxième jour, va continuer en ligne. Na évité va résolver la situation na bino tondeni. De l'autre côté, tu as qui va passer bino 10 jours. Tu as évité pourquoi 10 jours. Et après 10 jours, ni nango et salama. Pourquoi pas tu comme nous avons travaillé là, bozana kimia. Donc après 10 jours, il y a sous ton nez. Mais on a repêché là. Pour nous, il y a 10 jours. Et là, on a bêté ça malam. Mais 10 jours, c'est coquille. Il y a un transport, on a un sous Nanzela. Et on a un Nanzela. On a un tracasser. Pour payer ça, tu vas chauffeur, on va me manetti 1000 fois 10 victoires. On a 10 victoires 1000 francs. Mais essence, c'est là du colo. Kuna bokite sans cité mais na bango awa bozo kanga bonde ba ma 1000 francs soki siko ke alobi me maneti na 500 asombe neti essence neti par exemple na 3000 babi le 3000 na 3000 francs siko a bénéficier à combien na ba moko azo combien botika da to mesa na biso na ngo déjà ke ata to me 1000 francs nini to mesa na ngo to ke na biso ka bongo ezate ke ba kanga ka bango to sonete basa musana bona ordre oyepe na bokangi neti chauffeur so azangi ne mikanda wana okangi mais so azangi ne mikanda ni normal otiki na oye esa no loko teke obondo kanga ka bosala ka bona nzia teni to mo ba policier ba okanga ba agent ba okanga omona mutu musuku azangi pe soda teni te mais atemi na nzela atanga pende na ngabo na goya pe na botolo pe contact ka moto siko mikana ko pesa unité ni pene ya police ekoko ya kokanga bino na ka infraction. Donc mutu a bimisa neti tokotenti mokonza leta mo a bimisa neti atene tu apese na nzela nde bazalaka bakanga biso wana c'est normal akokanga tu na permis tu na carte wana PCR tu na permis carte agent leta tu na document on aza na atuni document esili mais ya luka susano lukelo ba compliqué Croix rouge pa koti na lina komokanga bino komokanga ne batu na nzela siko toyebi te mbongo tozo kende wapi yango ne lokwe sala biso ba pasi mais pona ba chauffeur ne ba grève ki ba 3 jours ba grève jour moko ya pasi ya Congo jamais ba ko vendre 3 jours na ndaku ataka sala ne lokwa mutu azo mo mukie siko so avandi le silelo ali wana bongo lobi kuna c'est normal il faut bima kaka na nzela pona nazo comprendre ti bo bimi na ligne et ça pour pesi bino 10 jours. Donc on a beaucoup na bino grève te. Et tokoki na biso grève mais to bimi na biso kana nzela po to message na passe na biso Congo. So on a ça nango. Donc on a ça lelo on a lien lelo. Bongo ya lo. Ça on comprend bien. Okoki na to o lobi na oui na tracasserie. Na ndimi na tracasserie ngo. Et là c'est normal to message na biso nango. En tout cas ça vie na ye eza vie na ye lobi akoki na ye patite akoki na ye souffrance te bampia ka abimi na ye ka ndimi na tracasserie ngo. Ok, merci beaucoup. Tu es de l'autre côté. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, comment on est? Mustapha. Mustapha, tout le monde est s'intéresse motocycliste, c'est toujours. Mais quand on a un commentaire sur la casserie, on va faire la bino. Tu as peut passer 10 jours. Il y a une chose, pourquoi 10 jours? Pour aller te battre comme nous avons nous à l'aise. Si nous connaissons mon collègue Moussala Oyo, au tiki baninga monsieur mena kimia. Pourquoi 10 jours? En tout cas, maman, trop c'est trop. Pour la grève, le chauffeur va salaki biso bato moto neto mabe. Et sengela ki na biso to grève biso nyonso. Pour le chauffeur va grève biso to grève ki te mabe nanga na mona ki nangwana. Parce que tracasserie surtout biso na moto, ceux qui oza na moto oza ennemi ya policier. Donc oza ennemi ya policier, policier a monoté.
moto biso toyebaka te signification ya PCR elingi eloba nini, mais signification ya PCR eza police ya circulation routière. Tokoma police na biso yango PNC me koyoka badepartement ekoma neti babekiria bakuluna mbata toyebaka ntina nango te, ojana toyebaka ntina nango te, bamusapi banini bango nyonso wana kuluna ezosalema na quartier babimaka te soki boke kuna bango nyonso tuna nzela kokanga bamoto. Awa babimisa biso mukanda toyebaka na kala yala mukanda moko autorisation de transport. Lelo babimiseli biso quittance nini taxe de stationnement na surtout biso na Tchangu sauf ka Sainte-Thérèse. Soki okiti bonyon soki ngasani Pascal Bitabe bisika moto kotelemela kate. Soki otelemi batelemaka te. Mais tozo somba taxe de stationnement siko tina nango tosombela nini. Ba parking o balaka biso bakotongela biso ba parking. Yo za journaliste. Na ebite soki omona bisika batongela bana moto parking ezalaka te. Lelo babimiseli biso su mukana mususu. Oh, so fiche à identification. Mais ce qui est allé na mukana ya kala, ezaka fiche à identification. Là, on ne sait pas. Tozalaka na biso na China ramba ezala na ngo boyete. Mais lelo vena biso limité aye to mona en tout cas donc mutu. Azui bande kona FCC atie bangwana en tout cas ça ne va pas biso to ko valer fast parce que moko za biso nyonso za mboko ya moto moko. Siko est-ce que bisa biso okoye bandini ngo ko sala après 10 jours. Pour babika batikeli no 10 jours. Question marque de point d'interrogation. Après 10 jours, vous avez déjà dit non au salama. Tracasserie aux gens nzela to ba osani. Mais dans 10 jours wana da point na zomona solution parce que l'état za haute, l'état otaka nyonso. L'état so qui a eu décision le lobby à lobby ke ko salema ko salema. Parce que ba gens o ba telema na nzela soit disant ba bureau 2. Ba tuna général ka songo. Abi na la police bureau 2 à la kate. Mais na nzela biso tozomona bureau 2. Signification pas bureau dango to yeba kate elingi koloba nini. Bakoya bakangyo moto otuniye même carte pas moyo carte l'état parce que na mibeko mboka na biso ba lobby moto yo akoki ko sala na service à l'état eza moto oyo l'état a reconnaître mais pas na biso comme na kaka même si on est za boka na polo pe okepe okangi moto policier ya na côté liyo balie mbongo ngo pe côté kenaka banité or que mbongo soki bakangi yo soki osali infraction faut que no kofuta mbongo na DGRK to na DGRAD biso déjà de la kate mbongo qu'est-ce à l'état et comment ba poche ba là je ne sais pas dans près 10 jours ngo soki na éviter solution soki ani OK dabino n'espère web na binote siko na nyoso wana ngo to éviter na 10 jours ngo nini ko salema mais quand même boyoki message ngo non biso to yeki ngo mais soki okeka na nzela malgré tout so balongoli ka bato mikanda mais ba policier ba ujana bazaka kana nzela ba otungisa binote bazo tungisa kaka ezate moto akoko sote bazo tungisa kaka boke na kingasani bokomona batoni wana na bajemi bazo kanga tina ba kangele yebani te bikanga kanga ka bongo. OK est-ce que message ne ko lancer na gouvernement sur ça gouvernement na biso message to ko lancer to loba to lema même so lobi ba ko sana bango yolote basa nyonso ka balingi so ba teka mboka ngo bateki tole tibiku to ala katenengo za boso posa masube zuyo na éviter ce que reçoit faut que na station que no senga bato station même toilette publique a pas mbo ba tongeza te bambongo na biso ke nango ka bongo bamvua maka bamvua na bango kaka mais vanité de vente biso tout okufa Mustafa biso ba oteka mboka ngo bateka na bango siko na yebi Mustafa so bateki mboka ngo siko biso population to kabula mbongo to ndeni mais bango ba décideur na éviter tina na makambo kutu basa na éviter assemblée provinciale pourri assemblée nationale et pas bien na biso kudia mpwanga kuna pourri gouvernement pourri do to éviter donc to yebi kutu te na éviter or que biso to tina bango kuna ba voter biso ba loi ya malonga ne aucun loi ba voter biso na éviter so yebi voix malonga ba voter biso population eza na ngutu. Merci beaucoup on tozo continuer tozo koba pour na ozope intervention ya batu mususu. Bonjour papa zangi na yali kamba oloba c'est ça malango te botika avant la kima pardon papa bien oloba na ete donc batu basi balemba na bango da ko loba baloba trop bakoma cassé donc ba mona na bango clarté donc eza pasi pesa mawa oui wana tozo ko baluka kaka pona ko luka ko so intervention ya bande comme sous. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombonani kombonanga aimé papa aimé to monio mais quand ça intervention mo muke parce que ba chauffeur boba ki 3 jours à grève mais tout le monde va grève comme Kolomako du coup deuxième jour beaucoup continue en ligne mais toi qui déjà va souffler plus que va passer 10 jours tu éviter pourquoi 10 jours
pourquoi pas batika bino ka bosana bino à l'aise mais après si bino 10 jours est-ce que ba si bino ni na batami après 10 jours na propos à 10 jours on va bisi bisi lo morote na va bisi bisi to bula non après 2 jours balandela non après 10 jours balandela siko message no ekoza ndeti nini parce que muto azo okanga bino ayebani soute bureau do ya kangio PCR ya kangio police ya kangio ujana ya kangio mbata ya kangio alors to yebite okoloba nini na place wana na place wana na koloba ya bakonta mboka ifo balandela kotana makasi ba policier to yebi azalaka na kwa na koloba nini na mabele na quartier ordre na quartier pour na peuple mais ya bimi lisusu na point c'est au ça va traka série pour menacer batou et bela ba chauffeur pe ba sala ba accident pe ka pour na ba traka serana boulage abimi pesa abimi mutamikanda babimi toye ba pété finalement so tozo kende wapi na mboko message ko lancer na gouvernement ezane tinini basara makasi babongisa non babongisa quoi na koloba wana bakonjo baza likolo o batiaka bapesa na nzela bapesa bafutaka ye mbongo ya koma so abimi na poince aya bloqué na moto akoma te osala mosala ki afongola nzela abimi na nzela bloqué moto amoni ke kope lisu nayebi te so bafutaka bango te to bafutaka bango bakobima nde na poince yaka babe omona moto aza na ordre mikana aya bloqué akati contact oyo okomi olukela na bainformation ndenge napesa 4x4 o okomi nani ya mbilasi ozokende bambango me bongo eza bien te me bakonzi basalaka makasi babongisa nanu bato baza likolo wana oyo batiaka bapesa na nzela wana bapesa na baroulage na basoda bantu babimi na prince soda aza na kati ya veni mpona obatela peuple mais ya komobima na prince ando bloqué bamoto bamituka eza bien te. Merci beaucoup. En tout cas, et ça passe pesa mawa. Bino mo bozo que intervention ba motocycliste ndenge bazo ko intervenir. Na ngo tozo poussa na toujours koyoka. To linga to yeba non après 10 jours ezala nini. Tout le monde peut papa na mutuka wa. To linga non to yeba bonjour papa. Bonjour. Papa comment nani? Java. Papa Java en tout cas to monyo na mutuka. Mais quand on talisa pendant l'émission de Sayabiso Podcast TV ainsi que Batnes sont partout dans le monde puisque bino ba chauffeur bobaki 3 jours il y a grève mais tout le monde il salika jour mon grève à jour moko deuxième jour du coup beaucoup en ligne mais quand on talisa pour ani boko ki pia kate to gouvernement trouver bino solution oki pia kate ko so pia kate pia ke yana ngote mais to talika vraiment na kolobongo bien te on a pour ça voilà on a tous les policiers parce que les personnes dans zone ça liboso. Parce que unité ya police ezo kanga bino zo yebana te soda ye akotisi ba vis na ye na pine atoboli pine to yebi te eloko wana esili to ndeni po to yoki ba pesi bino 10 jours to yebi te après 10 jours ba esi bino lo nini kosalama ba yebi so le côté na parce que ça ligne ba tira personne dans cela asa musala na ye abu ya. Merci beaucoup tout le monde peut papa to zo peut papa bonjour papa. Bonjour maman. Et papa comment nani? Comment on a papa Dela? Papa Dela chauffeur bien passagère. Ah chargeur. Chargeur de monnaie. Chargeur. Ah chargeur. Papa chargeur mais quand on parce que ba chauffeur ba gréver lundi mardi mercredi 3 jours. Mais tout le monde va gréver comme collement du coup deuxième jour ba continuer en ligne. To habiter est-ce que ba résolver situation na bango? Il y a tracasserie ou soit ba kokina ba pire quand ba bimika. Bon ba chauffeur bazana ndenge na bango misusu ba vanda ki pona tracasserie. Mais misusu en tout cas bazo kokate pona nini? Donc une pierre qui est dans mboka. Donc il va plus mon 10 jours, pour yoki yango. Na yoka ki yango ke 10 jours. Yo to ozela ke 10 jours ani ko katete l'action na bango nini ba osala. Ah donc bozara na stand by bo c'est après 10 jours. Na ka bango après 10 jours. OK, c'est un message ni ko lancer na gouvernement. Ba sala nini après 10 jours. Ba tika donc to lingi ke tracasserie oyo esi la po bon chauffeur batambola calme. Batambola bena calme mo kineza la ndenge zalaki batika ka ba PCR bazala po tracasserie leki. Merci beaucoup. Papa le bâti comme PCR à sala musala na ye. Pourquoi? Parce que rôle la PCR ezo ba na soute, police ezo ba na soute, bureau ezo ba na te, mutu na mutazo garder sous bandi na été. Comme si on est sur bi copa solo et ti quelqu'un na moto. La vraie copa là, on dirait quelqu'un na bata moto. On est sur tiki ba souciat, ba yena ba prince, ba tiki ko sale, on est ba landa ba kuluna. Quand on est le changeur de monnaie a, ba oti ko braquer ba arme ba leva qui est.
police sans intervention bayete mais bango ba makasi kana Hollanda ba chauffeur oui to connaît toujours que j'ai intervention. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Ya kombo nani? Comment Mathieu? Mathieu to moni yo est toujours motocycliste hein. To moni yo likolo ya moto et mais quand on ça moins intervention moké parce que bobaki 3 jours à grève. Bo grève comme comment quand deuxième jour du coup boko en ligne. Si comme mais quand exception si boko en ligne et ça pour boko qui ne grève en côté ou soit tu vas déjà solution pour la situation na bino. Bon donc quand on peut to vois déjà ba pesi sur 10 jours. Ça dit 10 jours on a tout boule sec mutambo yebiso après 10 jours nde ba konzibawe ba ndengo pesa renseignement na ba autorisation ba chat transport de bon c'est 10 jours tout ça to boule non sec. Après si bino 10 jours. Mais pourquoi 10 jours? So 10 jours ba pesi biso ezaneti mise en attente en attendant to boule non bongo transférer en attente muta déranger biso te muta tuna biso mukanda te après 10 jours on a sikoyo ba pesa biso sikoyo ba sikoyo ba tuna ba tsana nzela nde ba ndokanga biso dokangi mutu ala mikanda na normal otiki ala se kitasi na otiki on est dans la boîte de boule à l'est na ba quoi rouge ba mo kanga biso donc on va être policier Congo a commandé électricien pesi ne mupanzi tenai mupanzi mundu ikuta bwa kisa donc yeli solo kanga kulu na kolobate yembangu na prince amoni moto mbangu akangi yo to yebite so ba bo no bula ba so ba moto pesa ba konzi policier pe anteni pa bula bo ba mo na biso za ba million manzela da policier ko mana électricien ko na wapi tenai mupanzi pensi na ebite ay mo désigner peut fil conducteur te so yo to ninge so mu barba to soma plaque to somba plaque to somba casque to sombi casque na ba quête to lata qui tient chaque jour to somba mais plus hôtelema ezate ko to hôtelema o hôtelema a te so wo bi parking batongeli biso to somba qui tient presque chaque jour to ko te même bon na l'état mais elo mo côté donc roulage bureau de surtout policier na ba policier ko bien mi ujana balo ujana polu balo ba ujana dabatika muna mutu asa service na batika biso PC batika biso ba jet encore c'est tout donc policier alongo na nzela et l'autre on va passer à ngwana. OK, merci beaucoup tout le monde peut papa Zolo ba pembeni. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Bon, ngai kombo na second. Second motocycliste to chauffeur taxi. Alors chauffeur taximan. Pas chauffeur taximan mais quand on s'est manqué intervention pour na likamo parce que bino bobaki ba gréver 3 jours. Donc lundi, mardi, mercredi. Mais tout le monde va gréver lundi. Mardi du coup beaucoup en ligne. Alors tu habites beaucoup qui n'aime pas s'envoter ou soit besoin de la solution pour na libéla. Te to greva ki to koka ki nango mais tellement que mi pe ko tamulaka na bakolo nango c'est-à-dire ba hiérarchie bazali. To pleda ki liboso ya mikonzi de ministre ya transport azwa ki makamongo ya ke de sorte que ba mekamuke ko solola na ba département wana oyo ba kwensaka ba transporteur neti ba service oyo eza approprié na service ya transport ba désigner déjà ba roulage mais to comme on a lisusu bien sûr ba bureau de soit ba service à renseignement ba ko appuyer pour na sécurité ya mboka mais to comme on a na ba ujana bon on ne sait pas to ça lisusu nini to tika ba faire DC ba ya ko sala ou bien to ça so ndeni par rapport au ba faire DC moi ça va mais awa ujana bazo sala o eza non conforme na loi batike la bato baza désigné pour sala musala tel que ba roulage. OK mais pas 10 jours pourquoi 10 jours? 10 jours pour ba régler le temps ba revoir makamwana to bazwa temps ya ko régler yango na niveau ya administration na bango. C'est qu'on ne ko ba na nyoso na message ne ko lance. Message on a ko lancer directement na mikonzi ya mboka eza que ba désigner ba service oyo baza précisément pour na transporteur, c'est-à-dire oyo baza kota la makam. C'est-à-dire pêcheur, pêcheur seulement. Bon, ba appuyer moi mon cœur na ba agent ya sécurité, c'est-à-dire peut-être ba bureau de mais ba longo la tracasserie. Bango baza pona ko vérifier seulement plaque na moi ba identité ba makamususu. Po ba perte ya ba engin na ba bilo msupe zo bunga. Mais ba ujana tozoe ba rôle na bango te ba kenda ko sécuriser o ba ko sécuriser. Ceux ba makasi ba s'en charger na ba kuluna n'est-ce pas? Ba oyo bazo sala musala po ba lesa libota. Et non bazo kende ko yiba po est compliqué wa makambo belebele. Donc ba ujana on en a assez pour na bango. Ezalaki boyete oyo komi to ebite to bengango nini lisusu. Donc to komi hors mboka donc hors loi. Or que mi pe ko lobi ke bato ba sala transport baza contrôlé par ba PCR
oyo babenga baservice prévention routière et non baujana toyo barole na bango te eza nini bazosala escorte to bazokende mpo batrakasaka batransporter tolembi yango et puis tenai wana euti wapi otuni mikanda te ozaka na intention ovuza pipette ya mutuka to ya engin eza gentil te bon bato oyo bazokende kuna bango mpe baza na infraction tema baza na kati ya mutuka to opénalize bato nyonso mpo na mutu nyonso mpo na mutu moko. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo na Gloire. Ya Gloire tomoni yo motocycliste toujours mais comme que c'est l'intervention pour na batakaseri auto qui va passer 10 jours. Pourquoi 10 jours? Mais on peut expliquer. Bon, pendant 10 jours on a papier non ba tiki biso tout ça la mazui biso solution non ti. Tu as posé solution. Zo Pascal wana 4h du matin, police bimi na nzela. Akanga moto drapeau et matite bureau fongami te. Police akanga moto na 4h maman na bulité na pesa police nini. Après police na kotaka na moto ngana ebité. Bamso waki mamso ka moto rabu. Tu as posé ministre transport sur solution na nzela. Biso to bula subiente. Kitas to somba. Plaque ça. Oh là so ba chie biso sa to sala. Mikande so bimaraka. Bosombi o ba misi o. Bosombi o biso. Na ba fiche muso ba misi to eba ngoti. Mais ba okanga biso wa moto. Ba so solution 24 to te mal souté. 24 comme ko gombe so te mirabu. Ba policier ba kangi. Ba ojana to eba ngoti to wa uta. Policier so eba te civil so eba te. Biso so kana nzela moko. O ya simbi o moto pesi mo. Donc to lembi. So ka so c'était 10 jours wana to boma de sigo biso na so. Au moins les policiers nzela to bomi e. Les policiers ba mo civil la bomi biso. Ya azwaka charge na biso na so. O sa ja bongo. Bato mikana faut acha ba na ordre to e babango. Eza de ya mutinyoso amono kanza kanyo moto fa zombo. To boye makambo wana. Merci beaucoup. En tout cas, les jeunes ont vraiment raison. Alors, en tout cas, sur les simbités, on va policiers, on va revendiquer. Alors, ils ont participé. Pourquoi? Parce que les policiers ont banaté, Koulouna ont banaté. Ils ont tout en tenue militaire. La plupart sont en Koulouna. Parce que Koulouna, comme ils ont la tenue militaire, ils ont brutalisé la moto, ils ont tombé les pinés, ils ont fait des crimes et pas. Les jeunes abattus avant d'avoir un échangeur, un cambis échangeur de monnaie, enlever qui est en tenue militaire. Si les policiers ont la formation sur les banatés, les en tenue militaire, les policiers en tenue militaire. Abi 4 heures, drapeau n'est matité, les policiers bimi à Kangi, on peut se mettre en zongo wapi. Est-ce que les policiers sont bien formés ou sont les Koulouna? Point d'interrogation. Merci beaucoup en tout cas, toujours continuer. Toujours tamboula, tout le monde peut sur motocycliste encore. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa comment nani? Comment on a Gloire Kintedi. Papa Gloire et méga non reçoit mon intervention mouké pour na maramba batrakation boto zana parce que vous grever 3 jours. Mais du coup vous grever comme comment deuxième jour beaucoup en ligne. Maintenant tu connais comme pas si 10 jours. Pourquoi 10 jours? Bon, 10 jours au BPC, selon Bakonzi, des bamoni par rapport à l'attention de Tolobi qui est 3 jours. Mais un jour, on a déjà des faits au Salamé. Parce que ça transport. Transport dans la circulation, dans le nombre de populations, c'est plus de 10 millions. Alors, tout privé partout. Pour le transport, et ça, premièrement, échec. Il y a des misala, banzela tokendaka. Qui chasse misala les alarate. Tout le monde vivre dans tout 10 jours. Ce n'est pas limité dans l'oliate. Alors, mon tout le monde a bapoté à Biboua, à Kinkole. Transport est athée. C'est pourquoi on dit mesure. Donc c'est ça au biso moko tout ça volontairement mais c'est suite à la tracasserie. Ce n'a aucun mbala moko to koloba lelo oyo tozo tambola. Nzamba sungi to sombi moto. Moto eza ya ngai, makambo nyonso ba identité eza ya ngai. Mais au bout d'un certain policier à Kangio Nanzela, au lieu de ko questionner ou soit dans cette infraction pour batalition et logo sali. Mais pas la biso na mboko et logo za la raté. Ce pas Kangio ba kocho contact kita na moto mais moto eza ngai bo kitsangai ne logo na ngai. Yo ko ze logo pe ozo ke nango ni PV de saisie. Na place aya na respect aba na retourna yo peut-être moko. Moni tozo féliciter moi mon ke bande na biso ba roulage malgré tout bango pe. Parce que ça rôle na bango. Bango za rôle na bango ne peut ça bana droit si okanga bino na ka infraction mais le loko beto ça on infraction te oza complet mais ba ye ba potro ko clé de contact ta pas le 50 800 000 na mboka oyo toyeba soute soki loi vraiment ezalaka mais onga na yebi na tangi na mboko loi ezali mais question déjà ba oyo baza sur le terrain
bango nde baza koexécuter misala mabe. Mais tozomona lelo comportement peut-être ya baroulage emeki kochanger mwa moke par rapport ya bakambo nde tozoloba. Batikela biso baroulage po roulage so akangi yo eza ou soit infraction ayebi soki longtemps tout ça boy. Mais lokola bango nyonso bakotaka na esprit wana bayebi ke so bakangi mutuka bakangi moto amande ezokende 100-200 000 tomituna na baquestion est ce que bambongo wana bazwaka po bazofuta bambongo ntina nsima ya bureau bazofuta ntina nsima ndako est ce que c'est vrai que bambongo wana ekotaka na kese ya leta bacreye kutuma kelemba winga na yebi eza na policier na minute onde baza boye eza na confusion ezalaki journée na kolie tombe grève donc ezali confusion oui mama eza mambo oseka te eza pasi bazobima ole baya basala misala na bango ndenge esengeli basala su misala te mais policier azoya ko 50 000 par jour na policier on a foutu la place moko oyo abengi mwasi na ye eleki te ayi kobenga canal mwasi nanga ayebise ke non benga kuna yebisa mami aya atinda mwana ba 12 heures comme ça ya ozwa mbongo kolia yo toyebi ke yo ke osala musala bafuta ko le 30 mbongo yo bengeli mwana na yo aya 12 heures po ozwa mbongo kolia euti wapi donc bazotaka poche na bino era kokanga yebanaka te bakokanga fois même na 4 heures du matin bakokanga fois même 22 heures alors babiloko wana nyonso esala pasi yango tozosenga na ministre ya transport en tout cas atala makambo malamu bagent oyo batindeli biso bagent d'autorisation nga naza na preuve ane bagent mosusu nakende okuta na bandal baza bana na biso angile ce sont de vrais kuluna mais bakotia bango na babandal tout ça wana mpo bakangaka bamoto nakutani nazoyebisa ngo te vie oyo batindi biso mpo tokangaka bino mais yo nga nayebi oza grand kuluna na bale donc moi babiloko wana bakareko batietete ya bachef ya banini oyo batie en tout cas bango mpe bazodétruire lelo oyo na victoire tozali na victoire bagent wana oyo balandaka biso wana oyo bakangaka mais lelo bakomosenga apesanga 500 apesanga boye quel genre mentalité sikona nyonso wana nini yango koloba na gouvernement bon elo tosenga kaka premièrement na bandano na au sommet ye mon président Fachi oyo tuti ndezosalama boye eza échec mpo na ye alors tolingi na gouvernement oyo tozomona mpe makambo ezokende mwa bien en tout cas bakende na bamesure moko oyo ekosala ke peuple aza na sécurité toza na pays na biso moko lelo nga na bomomona vomeleke vivre na Rwanda parce que je serai en paix que koza a na Kinshasa tozosala so remarqué ba 2 jours 3 jours au moins même si ba accident ezate pourquoi parce que tozosala à l'aise tozotambola à l'aise complication ezate mais balongo balever kaka mesure au moins na bapolisier basopani toyebi te so ezalaka na beni kuna so mpe ezalaka boye alors balongola bapolisier na nzela batikela biso bapese na bango nde toyeba ndeni totambola na bango mpo tokoma orespecte bango nous sommes des responsables tobimi mpo toluka mbongo donc c'est ça. Ok, merci beaucoup et wana tozokende tozwa mpe sur intervention mosusu tozochite déjà ok chite bonjour bonjour maman papa kombo nani kombo na Manix tozongi lisusu Manix azalaki lundi et tozongi lisusu parce que bobaki bocreve 3 jours lundi mardi mercredi mais du coup bocreve ka mokolo moko deuxième jour bokoti en ligne alors toyoki bapesi bino 10 jours pourquoi 10 jours mpo ani te batika bino kaka bosalaka à l'aise mpo nani 10 jours bon mama nasepeli makasi nde namoni bino su lelo mpo lundi tozalaki na bino bon makambo ya banzela oyo trakaseri eleki makasi surtout policier nanu policier batiaki mpona kokanga moto asali mabe omema ye na bureau mais policier atika kutu bureau akoma kobima na presse mpona kokangaka moto eza bongo te moto nde eza bongo ezobatela population esunga population na transport embouteillage ekozala moto aposaki mbangu azwa moto ekomisa ye bisika wana mais ekoma trakaseri moko ekoma na nzela oyo mama na bata mikanda na bapolisier na baroulage surtout baroulage ya quartier bitabe okoleka te mpo soki okomi kaka na bitabe okokoka koleka te nzela ezalaka te po baatiala de elongi na yo ndenge ezoyela bakango kaka ezoza na casque ezoza na ketch biloko no nyonso wana bakango kaka lelo nasengi kaka na mokonzi na biso azobatela biso mpona mboka oyo donc asala eloko moko ezaki bato wana nyonso ya dérangement wana balongwa towana posa na bango te biloko nyonso basengaka biso tosombaka yango batiela biso kaka eloko asiwa ezaki totambola nango na nzela mpo batikaka kodérange biso eloko kaka nalingi kosenga yango wana. Ok, merci beaucoup papa. En tout cas eza pasi mpe eza mawa bino moko bomoni ndenge bana mboka bazopesa badoléance
ba plainte na bango mais babi batikili bango 10 jours toyebi te et après 10 jours et aux années tracasserie kozonga to ba osile bango solution pour du bon. Merci beaucoup et to passer par l'autre côté to kata na ngambu to kepe koyoka intervention ya ba chauffeur misusu. Bonjour. Papa comment on a comment on a papa Kevin? Papa Kevin to monio na Saint Thérèse to habiter passager motocycliste ou chauffeur taximan. OK, merci beaucoup. Mais quand ça manque intervention par rapport à grève bo grève 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Maintenant ni bo grève kaka jour manko, du coup deuxième jour bo continue en ligne. Alors to habiter pas beaucoup qui n'aime grève en côté ou soit parce que nous déjà solution. Bon, merci pour la parole. En fait, au moni grave na biso ezala ki na susu ke ba policier ou ba autres tracasser biso na nzela ba longwa. Ba ujana, ba bureau de voix même bureau de GMI ba longwa la presse pour ba ko tracasser biso makasi. Ba kata biso ba pépette, bureau des agents civils, ba kata na pépette ndé. Policier comme un électricien. Ata mona ba tournevis ba nini. Tenai atobola ba pine. Policiers au kata, voire même gens de l'ordre oh banani ba moura soit té à tiom pas de façon au 500. Imagine-toi. Est-ce que garde républicain au 500 francs pas chauffeur. 500 francs tracasserie les qui abato mikanda kota ata la coûter en son mikanda té à côté soit mon quittance à ibe quittance. Au sein dans la quittance, ce que to ça ndé. On to baki to ça là 3 jours. Mais le roi de bien a dit to moi que ba biso ba répondre na ba quitter na ba posa na biso ba lobi que to ça 10 jours après ba ko ya. C'est pour cela que tout ça li to kata grève ko biso mo pe to ba la mboka to ko ni ndé ba ne pas souffrir. Ma pesi bino 10 jours mais pourquoi 10 jours? Ba biso 10 jours ba lobi to ça na nous sans tracasserie pour ba l'état aux solution. So aussi solution bien té to zonga suna nzela. Omoni. So l'état si solution bien té to zonga suna nzela to ça sou grève to grève ko le ga to grève. Si on a nyonso na liloba nyoko oloba. L'État congolais a conscience, a responsabilité à peuple naïe. Pour biso to ba peuple to voter, biso to voter baba ko on fait bazana. So le ba sa ba shona biso te lobby to zela bango ata ba ya ba to voter pe bango. Da autre koloba yango. OK, merci beaucoup. Monter na ngai go sala. Tu peux chauffeur ta semaine? Chauffeur. Donc l'État faut l'État faut bina ba musala ma toi na responsabilité parce que to bula to lester. Un chauffeur doit même limiter de belé mais à lester. Premièrement ba nan ba Jemi badao ba ujana bureau de muta transport ya pas même bonjour ya ouais le non contact ça ça luka ko route na porte na la fenêtre so ya même limiter de belé bon muta ko na fenêtre on essaie d'activer bon ba donc on va activer ça mato ba ujana ba bon même chauffeur webi ba bon chauffeur so moi to faire pour ujana ba bon même chauffeur un soldat oyo ba kuna belé ba ça ba ni kuna ba okipe ba on se bon tout ujana bomi chauffeur babomi na mweni babomi katika batera sina ba ba no wala chauffeur je vais te montrer tu vas rediscuter on va mettre chauffeur massage même si les gars même si c'est un top Congo les gars top Congo donc ujana Jemi ba bureau de batika ba ko na bakuluna ba yani na points ne des points sont combien les mbongo za na points on se côté à points à toi l'état va ça msana Nathan il mouta ibote ba transport ça même souvent un mois abimi mais chantinika yé comme ba transport afin na souti ba fani 2 jours 3 jours moyen azuna ntela parce que répond moi 2 jours azuna ba sara chaque jour tracasserie makas dans 3 jours azuna ba besoin 10 jours boy to ça là souvent solution de à trouver sara bon là bango dans l'état vraiment va le moyen moi c'est la biso to je pas ba roulage ba nzaba le ba roulage ba zonga si mais comment ne ba policier au sein de Omar Roya et boy ça c'est c'est so PC nous on a pas de repenser ba rétroviseur ba tiens tu regardes ba pépette to même minimum de belé pour ça na concession là parce que quand ça accident pour mi ba de belé va couvrir donc faut vraiment l'état sous ma biso c'est so boula à l'aise ba tse ba roulage wana ba transport ça ata par nez ba ma ata 2 fois 3 fois ba doit boula ça à l'aise on va l'autre aussi on a trois l'état parfois tel ebiso gambo alors on a ba GMI alors on a ba ujana alors on a la police pas long bango tu vas te sur roulage na PC ou tu ça tout travailler na bango ba transport ba à la conscience ba transport ou tu transport mais la bombe na ye ati ba kuti na ye ou tu wa ba yika mo transport rien boisa na manière abi na croix rouge comme kanga bino croix rouge ta deke de roboule comme il passe donc roboule comme passe muta transport to mais la bombe na ye yika la point ça yo kanga maman et c'est un sens pour moi enfin maintenant mutaka kangona so masanga
aza kuna contrôle tani owela vola ko pe ne ba lever ko tuna bodo désordre ba pe musu bezaka bote ba babula bazaka les donc ça là to voter ki bango po to zena suna bango ba yeke baso ba yeba mo service mboko de ba bon service mboko. OK, merci beaucoup. Moi comme ba senga pe ba autorisation de transport. Autorisation de transport ba nzele za ko be ba mettre au son bango mais autorisation de transport ti sur les bimate. Mais ba bisi de transport nzela. Ba mikane zo bimate mais ba bisi ba de transport nzela. permis ko tolobela ngo soute. Permis d'expirer mais ti lelo non va pas se faire la société. Donc l'état vraiment faut ça ordre msana yi. On va biso za pour la population to sur la population mais maraba on va ça là ba ni faut ça sur la laisse. OK, merci beaucoup papa. Et toujours après intervention en déco. Bon, moi Moïse Wabal, chauffeur à Mouné na Congo, Aïba na Sali Congo partout. Ah bon, chauffeur à Mouné na Mboko. Mouné na Congo. Otala Moukiot na Mablo Miné na Makas. Moïse Wabal, le grand chauffeur à Makas. Mais ma ndeti ni. Remorque que ton deni. Moi maranyo surtout na tout kitan. Do remorque kenyon na Zali. OK, mais ram que intervention pour na tracasserie oh. Bande ko lobi déjà belé ming, donc on va lobi déjà. Mais on a ko baksaka ke. Il faut attendre magambo avant de kinyate. Parce que les lots, moutna mouta sa musala nae, roulage asa musala nae, policier musala nae. Moi quand il y a insécurité, ba policier ba ko sécurité peuple était, ba ouais là ba chauffeur. Gentini mobile, tant que zo luka ba tuke, o kanga ba tu wa so ma droit na mi tuka belé belo senga biso malam. Mais il faut oyer ba peke banzele zate. Okotunga banzate obumusa banzela te ola ka tracasser ko kanga ka sala boy bureau de akanga chauffeur na nzela bureau da nani la mito l'état du bureau de ti da boma da bureau de ba sala tant ki ba nani botika ba kuluna botika musa boko sala boko myoko ta souciette bobimi na prince banzela zate bobumusa banzela te mabulu mabe partout wana boko sala ngoto mutu ya ka kanga biso obotola mbongo. Ceux qui te bomaki na grève non parce que ba senga 10 jours mais te bomi grève pour bande ko na biso monde ba onyokama otambola makolo ba kilo banda makisensu ba kende ville ko banda nkinga sani ti sandu to mona ke bien te pona ko sungana yango to yoka ke tena set hotel la bango ba luka solution nini ba ko sala pona biso ba tika o ba sala wana po bo eza bien te so te bito grève bande ko ba souffrir yango to yoki mais bango gentini ngobila vraiment na fachi beton aluka asala musana ye soka monique esimba na ngote alubani to kosala parce que tous les chauffeurs ba tambola boy bazana ba permis espira kala to ko somba te sika ko yotala ki bambongo l'équipe esa boy sala boy ba kango boy 100 000 hôtel million ana re hôtel mina okisa mutu ba ba kanyo ba tele mabe na tele mina re mabe so areza la wapi kasi ase ba rango eza wapi na ba Tanzania za boyete na ba Tanzania jama komona ba bela boy na banzela to bela boy la rati muda abi ke are o eza ya boy ka ko timbala moko akei oti ko ka te ba bela ka pas te mana porte mais pourquoi un grand pays comme Congo mais domi ma Congo lo kwa fulu moko boy ba tsa makambo na nzela so na posa makambo aluka ngai na ko ya to sola no talisi makambo de seigneur salama. Merci beaucoup grand Poro, merci beaucoup. Oui, tozi pe intervention papa. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa comment on a? Na benga mina kombo ya JC. Papa JC to moni on a ma belle s'intéresse to habiter motocycliste, chauffeur taximan to passager. Non, justement na passager. Passager. En tout cas, mais quand ça mouke intervention sur ba makambo ezoleka et pas chauffeur. To mona tracasserie côté trop na ba chauffeur mais du coup to yoki ki ba pesi bango 10 jours pour ba grever 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Mais ba grever comme kolo moko deuxième jour ba côté ba zonga en ligne. Mais ko lundi sama ko yoka bango ba bi ba pesi bango 10 jours. To habiter 10 jours wana ba résoudre la situation na bango ou soit tracasserie ko zonga. Et puis mais qu'est-ce que ça moi commentaire mouké na likamotali insécurité na ville Kinshasa surtout na commune ya Njili puisque ba tu ko enlever victime moko zawana kombiste changeur de monnaie ba tu ko enlever samedi ba sur $2500 na habiter na nyoso no ko loba nini. En tout cas merci maman pour na kopé sanga vraiment eza maloba intervention na nga liboso eza na justement na biso lokola ba passager. Alors ndeko na biso ba chauffeur koyoka bango réclamation eza mabete eza bien mais pas eza ka moko bandeko na biso ba chauffeur balingi pe biso lokola population te na sens nini et comment bango ko collaborer entre ba chauffeur na bango bato aseko ashako pourquoi ceux qui bamoni bato basé belé na arrêt de bus ndeye muto ashako chargeur ou bien aseko ayeb sa chauffeur ki zo bango boye course eza boye na montabo ezo pe sa biso passe
okomona que no longwe banda zandu ti oye awa peut-être na ba Saint-Thérèse okoma on a 3000 francs et sungate au moment que l'état a déjà pris à transport mais bango ba osalaka yango soka moni ndenge wana ati yango 2000 francs sur quartier 1 quartier on peut comme justement na battoir à tourner wana tiki bino wana et pe sabiso pe loko la population passe vu que l'état azalaka wana pona koyoka na population nyonso aza population ayoka kabiso kolela descendre à autre transport ba prix likolo transport ba demi terrain l'état pas bon si c'est comme ça na sera pe ba agent ya transport dans nzela pour que no ba ko arrêter ba chauffeur ba sala hausse des prix ndé on a l'état salaire parce que biso mo pe population to le la mingi devant l'état na makambo oyo ba chauffeur ba sala l'état yo ki ne on a tie ba agent de transport to boite le contraire na ba chauffeur na ba o ba policier ba tracasser ba tracasser et ça ndé bango ba chauffeur na côté li bango te na côté pe ba policier te ba chauffeur ndé ba tracasser pe population pourquoi ça moni ba ebele na re a tie prix likolo wana yango ya liboso na ngamba ba chauffeur do tozo sungana te c'est que na ba chauffeur na biso population na ba policier to lingana te ndé yango moni que no to meka ko benda na kandeng wana yango ya liboso ya mibalo etali insécurité makasi na njili na biso makasi eza na ba sprinter na ba buende ezotambolaka okomona bango anti drogue mais ça ba anti drogue te oui mais tu ko lancer message mo ko lancer babi ke to mataba ketchte to mataba ketchte ketche comme ma be makasi mais to moni papa na biso changeur de monnaie ba kotse ke na kata sprinter ba ke obuaka yi changeur de monnaie aza awawa wana ndeko na biso tozalane na couloir awo aza pena ndeko na biso donc ndengane wana ndeko na mulu bakutende na baku wana da deux fois si bakende ko enlever bakotike kuna bazwi 1500 francs congolais ba pesi nda futa transport zonga batango batamblanga na babwende bakotaka na njil o anti drogue on est-ce qu'il y a te ka drogue te anti drogue ya te ka drogue te basali yango ndeko na biso wana aza awa oui déjà tout ça intervention donc tu dois sur la monde c'est dire insécurité ya makasi na ngambu na biso to si vivre ngo et komi yango ba policier et komi yango wana ko peut-être ba enlever ke bon ba makambo mse sala makavi j'avais bande connaissance ba policier ba osunga na biso te etant que population o policier dans pona obatela nga population na biloko nanga mais na ngambu na bango ba komi nde manamba batera kase biso ne ko bilanga na bango eza sens te ba tu ba ozwa temps ya ko baisser biso population na mokonza mboka eza nde bandeko na biso ba policier ba agent ya transport ba olongola biso pose ya mokonza mboka pourquoi oh ba osala nyonso tu charge na yaka na muto mokonza mboka mais pourtant mokonza mboka aza na tante ka banda otana na gauche na otana na droite tanga tie ministre sikana pour landela secteur na o alors ils ont pesa biso passe to déclarer comme insécurité bikambo etali transport moratoire ba pesa bango ya 10 jours basa na facilité wana ba yoka na ndenge ya bien bango ba déclarer ba longola ba ujana ba longola ba oui ba longola ba est-ce que bango ba ma transporter na visa na biso ba bandeko na biso euro zando ekende 500 francs mais kuna kaka wana na rond point wana na kabambar 2000 francs quartier 1 a okoma pe quartier 1 na kimbuta tibiludo bazo pesa ka biso passe déclaration na to yoki l'état yoki bango 10 jours est-ce que bango peut passer 10 jours en moratoire biso le quoi population to mataka na ba prix ya likolo ba osala mo te moi passe mais vu que l'état za na pona ko yoka na gauche ko yoka na droite ay ba ko luka solution mais ba chauffeur bazwa fardeau bazwa souci wana na biso na bango koza na voler za problème te ngayo peso na matite yo po ozwa mbongo te okobima pete donc bazwa souci wana ya biso nyonso e kozala bien. Ok, merci beaucoup papa, merci beaucoup. En tout cas, tu as chité na biso déjà. Et monsieur Nabiso vraiment est comme une ango nasuka. Commentaire pendant à côté exact. Bino bolandi, ba chauffeur ndenge ba lobby, ba pesi bango 10 jours. Et tu as après 10 jours tu as événement nini et salama. Et puis na promettre bino nyonso hein. Ne zappez pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner et puis bah édition même chose s'appelle Sabino bon ça ngate commettre bah j'aime nabino puisque bah édition boy nulle part ailleurs kaka na yabiso podcast TV en tout cas to zonga lisusu après 10 jours to yeba ni nango oyo et lobami pour na ba chauffeur est-ce que tracas et ko zonga to ba rejoindre bango solution en tout cas question mark to yebite mais après 10 jours to ko zonga to yeba ni nango oyo ba konza mboka ba koloba solution ni o ba retrouver pona ba chauffeur et pour l'insécurité commentaire pe auté zate bino mo boyoki ne ba bi commentaire sécurité makasi na commune ya Njili sécurité comme nango partout na Kinshasa na ville ya Kinshasa mais ba bi ya Njili ndeza somo vendredi crime salami samedi crime salami bazo baté ezara les mêmes personnes to ba changer bilo to ba mususu
alors toyebi te na yango na bakonza mboka bosenga ya bana mboka eza ke bozwela bango solution bapolisier bakomi kotika basouciate babimi na baprince mpo bakesa tracasserie mpo bato bamoto na bato mituka mais bazokonga suki kotia sécurité te bazokonga suki kotia ordre te bisiko désordre ezosalama neti na bacrime aboye moto alingi akendeka mbeka bazwi $2500 ntango mosusu mpe ya ye te biso moto yebi nini yango esepasa na bakambisi te ntango mosusu azotravaille kaka na bino bopréféré kozwa kokende nango sans réaction ya bapolisier en tout cas eza pasi mpe eza mawa en tout cas édition na biso ekomi nango na suka na remercier bato nyonso oyo bozwaki libaku malamu ya botiki makambo bonda kosala mais bondimai kovanda devant poste télévision na bino mpo na kolanda édition na biso ya mokolo lelo yango na koremercier lisusu baboss nanga boss Yannick Malunama ainsi que boss life na remercier bino bisika bozali na remercier bato nyonso sans exception et na remercier toute mon équipe technique na sima caméra tozaki bongo na Josué Mbungu babi mwana mukela bangenge na ye na bosa nte kopesa mbote na ngai epai monsieur Richard Ebwe na pesa ba mbote trop na pesa ba mbote na ngai epai ya papa chéri mon papa JC Kodituka Makwiza sans oublier à papa Play Maya balobi kombezolo ba papa oumé na ngwende na yo mon chéri pourquoi pas à pasteur Alain babi motema ya maman Esther papa Alain pasteur Alain motema ya maman Esther na pesi bino bambota trop kuna na Belgique sans oublier à mama Belinda Vansende babi maman azo mata mutuka azo mata avion lokwa mutu azo mata mutuka tango midi po kasaka likolo avion mama oumé na ngwende na yo en tout cas na souhaité ba bon retour na Bruxelles et merci beaucoup en tout cas édition so et comme nango na suka na sepela tam Joshua benda caméra tant azo bendango na sike pene mission na biso évidé. Bye bye, to kuter mona dise sali koya. Lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. By way do I begin cause leki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bande di situ beng mama balongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te